Gauthier komi okotia bloqué to ke na victoire parce que Kolo Maison papa Malela Landu et azana Allemagne mais petit frère na yaza awa yana za coordonnateur nanga chargé de production to kiti na bloqué c'est les angopé les sons na sina misale clip la ngamoko déjà clip na sala après tant to tiki ba le OK les temps à l'époque ils avaient internet ils avaient des abonnés pas comme tu n'as pas WhatsApp te fallait que tous les asco produits que n'était comme l'asco papa Malela on a fait sa beauté na Allemagne azita koyoka ayoki album nde siko ils ont qui vraiment temps pour comme ayoki album on commence sur na lali na butu vers 22h appelé frère Jissé au comme à la maison na CG bloc on comme na poto au comme na mtosolo tanga comme na CG service chrétien la grâce na côté siko papa n'est pas producteur. Ok, papa père Benging a bien ici place à Benging, bon on a numéro à passer là. Siko première fois ce que vous avez producteur na vie na la late siko na la late pour nani moko souci moko esengo moko émotion là il comme producteur en Allemagne alukanda zamboyo na kanzi siko ngamuto mutu chikapu ngamuto babokisa na église parcours nyonso ngamuto basapato matali kolo ngamuto nakenda bo Seigneur tu es Dieu. Et puis c'est ce que moi c'est mon avani allez to solo lipe makamu kitoko ndesiko papa Malela yexenate alors que album na yo bien mais ça a quelques nzembo on s'appelle en est-ce que ça na basé mon source avec papa yesa alors ça peut prendre combien de temps non donnez-moi 2 semaines nazo peso banzel ezaki na 9 titres na longoli 4 chansons ou remplacer na remplacer 5 chansons donc album ce que comme na 11 titres parce que yemo ka tinimbo source na songi studio à zéro na beti studio tout dans 2 semaines na sisi studio a mis ce album tant album est bimi na mis ce clip na TV tellement à l'époque reggae et beta majimité ezaki na bande ko ba beta ki ozaki kaka muke mama Laure bongo na so pesa mbote après mama Laure bongo papa José Zida siko biso nyo ozaki tena presque fief moko bana matete alors tant qu'on a lancé le album Nangai, na beti banze moyi be makili bosso za banze mo reggae en tout cas polémique et ban. Frère wana yemba lokola José Zita. Oui, je me souviens. La volonté de Dieu bazoto na so solilelo na bomo inangai mabe oyo na salaka euta na nzoto zoto nangai botawe donc composé banzembo ya zoto la volonté de Dieu na tuko yemba awa motema ndenze là avant toute repentance tuana après temps ebimaki sikoyo bato bandi kokosanga na mitema mais bien que nazaki banzembo ya reggae mais nabika tena kokosana te nazala ba réserve stratégique wana bena chabwana na kokosana te wana composer siko banzembo ya chiluba ezeka na kati banzembo lokola uba kusei ngondo wacho nyonso zaki na kati ba mwaji ya Yesu nyonso zaki na kati ya album wana. Et après, dans la promotion de l'équipe, papa il dit ok, il faut poser un clip à moi, clip à Yanze moi Chiluba, et ça n'a pas ton sou à se faire là. Papa Malela. Yanze moi Chiluba et Mike Lokola ba moi ya Yesu nde à partir de Nzembo wana ndesko nzambe sikoyo papa sikoyo tellement reggae et côté ba polémique mingi na frère José Zita. Ba ton sou frère yeba Lokola José Zita frère beta ka ba shit na mai parce que na beta di penza reggae pire ma reggae. Alors na nabika pour ça c'est quoi différence ba yeba keno jisa za ka reggae je sais pas ça passe partout parce que les artistes nde na bit ba misisko clip wana ya moja Yesu nzambi wanyinyi mulekwela kabwendele tatu mulela mwimbi kwa tatu nzambi wa misumba kumpala kwa nyingu jinga shamane ntambwe mulapoma weja uteleja kumwadia uwanyi mwadia Yesu tangu ya webeti aseka betel bateli wana sikoyo aseka beti aseka na bandiko beta na seka na bandiko beta na babetel wana sikoyo musala bandiko tombo musala bandiko kende sikoyo nde Zamba a utilisé qui mutu moko pole lona koma jiseka ko Dieu a utilisé mutu paka Malela papa Malela là un père pour moi et batebele babenga kaye producteur moi je l'appelle pas producteur moi je l'appelle papa parce qu'Alima Bosso à l'époque tu as 23 ans 24 ans donc pour moi na nyonso
Mais il a créé en toi quand même. Il a créé en moi, oui. Ouais. Et ça m'a bien papa parce que il a créé en moi capacité dans la moquette. Il y a un doute, donc azuinga pena ndenge wana mon clip faut la taboy ne baloba état brut il m'a façonné mon clip faut jouer cette fois-ci clip na il bosso salaki wana on salaki bien on salaki bo mais yambala il faut ça ah papa na yiki yango sikoyo nzamba etiza kié papa malela langue grâce à lui par la grâce de Dieu et aujourd'hui je sais kabongo au batwayebi tant ce qu'on a maintenant musique na kena musique. Et arrivé ce moment moko to beti na ba église ba Bethel ba ACK ba église penza surtout na matete église nyonso zaki kombo église zaki à l'époque na matete na beti na église nyonso tellement matete zaki chef nanga nde siko kombo ya JCK bongo bandi par la grâce de Dieu zame nokola yemo ko lobaki na Abraham et que je ferai ton nom grand, tu seras appelé le père de multitudes. Sko abandi ko sara sko na bandi ko yebana tant sko na ko yebana bandi à l'époque parce que tant to signaki contrat na SCG na mpaka malela atuna kingai na album na pesa combien avec nos papa na montant to yokani bien teme na poso kanisela ngale bite na pesa combien na mbongo to yokanaki à l'époque na yebise ko papa lokoyo tozo beta mingi ngai musique na ngeza spectacle parce que moi je na beta bien live hein. Donc spectacle donc na live lokolo na betaka mingi na ba église tozana difficulté ya ba transport na compte ya mbongo nga ya album tindele biso mutuka nazalaki na vision nini vision nanga ezalaki ke mutuka ezala esunga kabiso na ba mission to beta ba production. Maintenant à l'époque les musiciens ba comprendre kingate alors papa pe atosi. D'ailleurs, c'est pourquoi je l'appelle papa pourquoi. Akendeki plus loin. Na montant to kaneki mbongo nanga. Dépense na ya mutu kana nyosko tinde les kaki au-delà. Tu vois? Ya on a bien papa na auto kaneki. Mais mutu ke komi a offert nga mutu ka normal. Mutu ka paye bale. Na le bi bon. Comme ça le mukolo tozana to kende ko beta. Celui to kende ko beta ba 16h. Au lieu mutu ke vanda ebula. De peur que na kansata quelque mbongo pour na futa ba musicien. Mutu ke pe bandiko bula na kanisi quelque chose moi avance na peso avance tant na peso bango avance lokola mutu ke mataka kitaka mutu ka sikoyo e baby papa ne bani oya e kofi siko papa ne tant mutu ke kofi ba mission siko ba sengambo na peso bango na minute na zana mbongo te bo patienter to débrouiller mutu ka ezonga e banda ko sala musala na futa bino ale basiliki bango nyonso balongwe batika nena za groupe epanda c'était donc nombre il y a 15 personnes et 15 personnes plus le président 6 16 toutes les 15 personnes sont parties. Otikali yomoko. Yatika ngamoka ndo muninga bona makira na mai. 16e personne otikali yomoko. Siko nabika nosiko projecteur nanga na koyebisa ye nini. Siko na zisiko na bombeli siko yo papa. Namkono awo sika na yebisi awo. Na ndenga kangela kanga yao na sini. Parce qu'il était pour moi, il est pour moi. Et puis il a dit que mutuka te po bula. Alors, tango sikoyo, bango siko ba musicien, ba bandi siko. Ba bandi ba récupérer na fief na nga ya rap. On sika na bando ko répéter. Ba bando ko répéter on a. Bando ko répéter, bazim bango ba kien pendant la position de force, instrument nyonso. Ba instrumentiste nyonso, tous les chantres, tout. Na sikali mwana mawa. Avec on a Seigneur, on a lokola sœur maman de Solor Mbonga ela yembi ke bazwa ki nyonso mais batekeli nga Yesu. Alors tango bakendeki na Yesu na tekeli kaka na Yesu kaka ndena saboy. Alors na bandi ko recruter nde à partir de là que shit nga ebandi. Siko journaliste nyonso ayebinga. Journaliste nyonso ayebinga soki na komi ko banga koleka na TV. Po soki na leki na TV. Question à liboso, bayibiso yona ba biso no bopanzani. Oko kima. Bayibiso yona ba biso no bopanzani. Siko comme soki ba belinga. Frangise yaka na émission. Oyo bayibise te ba biso na ba bopanzani boyo. Na oyate. Siko ko kima le temps na zo kima media, le temps na zo kima pe ndeshit na ngwa. Le temps siko nazo atan ya ko refaire encore groupe. Par la grâce de Dieu siko biloko nyonso ba musicien ba beta na album. O recruter ba musicien à zéro.
babandele kobetango instrument par instrument répertoire répertoire na chant na chœur na balide na basolo vocal. Ça a pris beaucoup de temps de créer ce cochit nanga na nango yango lelo mona ka batu mususu loba au moins o ya yebi je sais que bongo très bien wa zaleki penda o bande balobaka fana nayo ndako yebanga bien. Parce que pour le moment tellement ça fait plus de 10 ans je ne suis plus actif na milieu artistique. Alors yango estali skoshit nanga tango na kesiko na recruter ba musicien na zui na sali deuxième album na côté studio na beti deuxième album eketi esine siko album ezobimate et comme a difficulté à producteur d'autres choses. Alors à l'époque tant ba musicien balongaka et then ba reste à clip il fallait que tika la to compléter pour DVD sila na monika so aw siko ba musicien ba kay na producteur ko to pay na monika ya ko box na ngai na na sika so ko kendete na comme na kena na luzizila na beleli Yesu ko tali kamunanga et sika na saleki mabe limbisanga c'est pourquoi na kanisi na ba mabe ya ba volume na mela na kanisi na ba mabe ya ba jasepa na mela. C'est pourquoi je dis ceci biloko na ba volume ba jasepa eza mabe et ko pesa mutu bo moite il n'y a que Jésus qui peut donner la vie. Moi je pensais que biloko ne ko pesa la vie mais lorsque j'avais reçu Jésus le lot je suis devenu je sais comment yango bande ke bele basala ba biloko wana ezala bo ba melaka ba diambo ba melaka ba shimbo d'autres choses agene d'autres choses bazo perdre temps pour rien. Tala vie qui toque ezaka tra Yesu moni Yesu zo sala vie a bien tala moni lelo tala verse moni na beauté nani soko ko yake ayako déshabiller ngana ndima ye na beauté nani soko ko yake déshabiller ngana ndima voilà papa alors wana te faut ko dande ko na mitune ya ndeko Samson bien sûr na sili ndeko Samson atuna et après na keyi ndeko Salomo akotuna ndeko Salomo atana mituna akotuna après na keyi sikoyo na mwana mungana luziza na zonga boy na butu sikoyo projecteur abenga papa malela oba yebisinga ba misema longwe na bet na ngono papa na bando ko bombelo limbisa balonge pona bo okay lokole mesana ka koloba likambute na zo kaka ngati lelo langage na komisio ki mutasali kam aloba kaka likambute na komo ko bana kamute na zo kaka le bedi na ye aloba na kaka likambute c'est la vie maintenant na ino ko sala boy on refaire ba kebinyo setika. Alors na monisco souffle zombie espoir réel na ba mission na grita kisko simana sali sko ba clip lokola ba to mona loboko matoi na ngai heyo kasango na yo kasi lelo yo miso nga emoni yo nalingi na mona loboko na yo na bomo inanga. OK c'est bon leto sali ba clip wana ndesiko ya titre album ni na titre toujours kata na album moko kaka motema ndezela. Alors ndesiko na bandi album amibale album bimayezo bimatesco na désespérer encore la vie titre na album amibale atombana siko album ebimate na désespérer ce qu'on a musique na lebi awa je vois comme si musique simba souci otiki na je dois maintenant chercher la vie na comme na mobile. Donc il faut na bonga pena sala penzela na ngai musique soki eza kaka yanga nako batela ngo kaka alors oyo siko kotani na kati Brazzaville ngawa nazoki de Gabon avec ceci na kota na France Brazzaville na komi siko pona kota na Gabon na komi na Dolisie na kota siko na pasteur moko pasteur onto ebane na Kisasa avec on te en attendant ko zo sala mobembo na mulai izala awa yo zala chanter église ko na ebiro na ko yemba ka awa on interprète kangape donc OK en attendant ma mona voyage na kota bisika na OK les temps toujours travailler na bandi ko interpréter pasteur na bandi tena ko yema na interpréter pasteur na comme le la deuxième en dehors ya pasteur c'est yo ni deuxième personnalité les sikoyo zamba bandi siko ko benga toke siko toketi olena kende voyage bisika na bandi ko kende pasteur obi que no tozo zonga na Brazzaville na Brazzaville na église à Brazzaville to bandi ko travailler na Brazzaville tant toke siko ngomba ya ngamakoso pour répondre ce qu'on a question ya papa Salomon na ngomba siko ya ngamakoso ezalaki moi makasi na ba 10 heures na la tegma braka semoko de tant zoma tangomba ngamakoso na glissé na glissé moi ezalaki makasi moni ba moi eshofa katina zelo na glissé sikoyo na kwei wana awa nyonso na ngana lipeka na ngana ya ekwei na zelo na yoki douleur moko ya zone impossible tant to comme na ngoma na pasteur aselwanye ko nazo sambela ngape na solanye ko to nazo sambela tant nazo sambela na yoki pongi tant na yoki pongi
ndé na bandi komona je prêche devant les gens zamba tali senga je prêche devant les gens bato bazobonga na mitema na zoya na zokota na ba hôpital na zobondela bato bazobika na lamuki na ibisi pasteur. Voilà ce que j'ai vu. Parce que non, Dieu t'a donné une mission, Dieu t'a donné un ministère, mais ce n'est pas encore le moment. Quand le moment sonnera, yomoko komonango yomoko komonoko forcété. Ndeto travailler ndengwana, ndena pesi passer ba idée que au lieu to souffrir awa na mboka bapaya, na mboka nanga na connaissance na ba journaliste, na ba chroniqueur tozonga comme ça ole kana ba émission pour église to mama to ça l'église musona kini. Ndesko to kiti to zongi stala sko nzamba zongi sina ya mo moni nzamba bakima kaite nzamba zongi sio nzamba sakangi yo ndobo ko kima yete yo bandoki moke depo na banoko kima na kende poto donc na nzela ba ko kata kata nzamba zongi singa zo tangu no poto na eko voilà tangu na zongi ndesikoyo ba consacrer nga pasteur. Je suis devenu maintenant pasteur d'Engesco na comme pasteur. Lelo on m'appelle maintenant le pasteur tout va bien. Je sais que bon tout va bien les jeunes pasteurs. Pourquoi tout va bien? Tout va bien. Ezali vision on za bapesa na ngoma ngama koso. C'est-à-dire kwanza baloba na ngabo keno na kotombola yo na kosala yo musale monene. Okozala référence. Soki mutu aye makamone zalaki mabe ekokoma bien. Soki mutu aye bien que tout yaye zalaki mabe, soki aye ekokoma bien. Yango ana na pesa église kombo ensemble chrétienne, tout va bien avec Jésus-Christ. C'est quoi papa? Deuxième question zalaki ndenge nini ozora siko temps ya kokabola misala wana nyoso mibale nazaka ta kokabola misala na mibale nazaka na temps kokabola misala nyoso mibale te yango ezali toujours chute nanga artistique pona nini quand Dieu m'a appelé na ministère sikoyo nazanga moko sikoyo il faut qu'on a ça l'église vision nanga donc nasala nga moko nazala mutambo sikoyo donc ceux qui na kabola on a ba rep sikoyo soko ye na rep ozana mbongo te ba musicien faut faire bon transport ba guitare il faut louer tout faut ça donc on a été nazana moyen na sala autrement exact donc je dois me consacrer donc na musala et concentrer na musala loko moko dès na bisi ba musicien que bo banda ti na nouvel ordre na ko benga bibi ndesiko na banduko lukanzambe ba sacrifice na kei bangomba mangengenge na kei bangomba badara luzizila intendance na lukanzambe ndenzambe ayiko pesa na place à église tana bazui place à église moko yesu azali awa yesu azali awa moko mibale baye. J'ai fait à peu près 2 ans na teyaka na munoko instrument ezate sonorisation peste mais moi bato mike bato banduko ya muke bana mike lorsque bato banduko poussana maintenant on a acheté maintenant les instruments na kat église. C'est alors maintenant na monique maintenant le kolo ba instrument ye na kole sous guitare le kolo nzambe moko comme ko sunga moi 10 francs comme na kozanga mbongo te ko futela ba musicien transport siko zela siko na zongisa musala nanga ndesiko na bengi ba musicien na zongisa ba siko répétition comme chaque dimanche de 14h à 18h ba comme ko ya église ba comme siko ko ya siko église ba siko siège oya malamu siko na komi na bandana siko papa yo biso toyebaki ozalaki mpe showman moto ya bashow na moni ozwi mpe mwa poids est ce que badanse wana eza kaka show wana eza kaka et on a vu ce que non tanda instrument au grand complet tanda instrument nyonso bengisanga na ya okobosana ke na ye monene vraiment donc show wana eza kaka parce que moi la musique toute la musique eza na deux tendances. La musique il y a la louange et l'adoration. L'adoration c'est quoi? L'adoration c'est dire à Dieu ce qu'il est. Et la louange, c'est montrer les eaux faits, glorifier les eaux faits de Dieu. Maintenant, dans le moment d'adoration, il faut que côté sabatna, donc, moutoua, abouma, mais l'ensemble bien, musique. L'adoration, c'est la musique à PTT. L'adoration, c'est, donc, t'as dit quoi? Les paroles qui peuvent élever le trône de Dieu. Alors que le maintenant, ceux qui n'ont pas l'adoration, ils sont dans le moment où il y a louange. Dans la louange, on a sikolo. Okobosana ke naza munene ozoloba wana nakobina nakobeta donc nakobanda zero mokolo moko tobeta na frère ngoni babengisa biso na mana na papa moko azape pasteur zamba pambola papa Michel batombola ke na akomaki colonel siko abengisa ko asala siko action de grâce nenga comme colonel ba mise bayem papa deningo na salaki pe wana na beta telema po sote boy faut la ka frère kabo. Donc c'était terrible. On a bêta musique parce qu'il y a ceux qui n'ont bandit des 0 Titongo. Papa, juste voilà vraiment au sort bandit Titongo, Toyoki, Osalaki, la musique oye kokoma pasteur. Alors tout ce qui dépasse tout ce qui massiment, il y a Ngonga, au commissaire pasteur, au micro tis na musala nzambe, ministère tout va bien. Mais maintenant je n'y a pas de sabiso par rapport à musala nzambe, nous aussi là au commis na niveau ni. Siko bande bazola nanga bayebake na musala na nzambe
parce que je suis serviteur de Dieu Nakata Kantik depuis. Maintenant Dieu m'a appelé parce qu'il y a la différence entre serviteur et ministre. Ministre de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, je suis ministre de Dieu. À moi, il y a la musique, je glorifie Dieu Nakata musique. Na église, ceux qui n'ont télémi, na simi micro avant na té, na bandi koyemba, les gens pleurent. Donc ça dans ces mots qu'on a yemba kanga chiluba ceux qui n'a bandi ango ça na album ya sika. Na minito olibi na ngake no siko ni nozo sala. Na zana studio na utoko sisa studio na za presque à la fin. Na zo préparer ba clip pour que na sala album ya sika. Alors on a lancé ba clip. Combo ni album ya sika. Album ya sika combo nzama na pesinante. Mais on ça là quand même bandi. Banza mozali. On ça dans un studio comme presque na souka. Comme presque à la fin. Yo ata yo moko surprendre na studio alors oyebi alors on est à coulisses mais na rebi quand même na fondi yo pe o surprendre pe na studio na zo travailler alors c'est pour dire que non na comme presque à la fin ya studio za na banze moko ezali wana c'est tout nzembo kwa chilo eza wana et ko pambola bana nzambe wana toujours c'est avec papa Malela na za mwana na ye a comme manga c'est quand album en combien de titres donc album eza na 8 titres je me trompe pas eza na 8 titres. Alors ça n'enseigne moi que ça n'a qu'à toi na mulami qui veut dire mobati na yemba kamu yevoa mulami yevoa mulami wa moyo wani wa bana bani yevoa mulami nashangimbe nashantendeo yeboa mulami nashabamata byonso byamo yoane yeboa. Ok. C'est adoration profonde dans cette voilà. Alors pasteur JC Kabongo depuis oza pasteur nini o nzamba salelio pendo lobino depuis na koma pasteur vraiment eloko ya munene nzamba salelio o nzamba saleli ngai premièrement j'ai to makamu mabe o je faisais quand j'étais artiste je ne le fais plus neti masumu donc oza boza musantu naza musantu te masumu pour dire quoi parce que quand on est artiste beaucoup ta oza artiste oza star ozo elmoko zo bossa na ke oza mu Kristo elmoko si pour boss supporter na loba elmoko zo supporter ozo bon ko oza mu Kristo donc comme inoka yoka donc yoka donc c'est tout ce kaka ba ser balingi ba ser fa yaka donc maintenant tant na ton pasteur di kangwa liboso oza ba selingo na sepela nango il a enlevé la distraction. Tout ce qui est comme distraction dans ma vie, je n'en ai plus. Et bon matériel. Donc tout ce qui est comme matériel, donc. Tu n'as bien ce matériel quand même. M'a façonné. Moi sans frein au monde. Sans frein au monana, ça m'a zonga par sa grâce, na muke ezo monana. Parce que Bible le dit dans Mukanda la Matthieu chapitre 3. Et là comme côté comme na ça moi, ce que ça m'a fait signer. Un peu dans hôtel ou dans senti car sans frein au monde. Là bien attends sans frein au monana. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Ouais, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Il a dit ceci, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, faites toutes choses pour sa gloire. Amen. Dès que vous invitez ceux qui m'ont tourné, pour comme vraiment presque dans ce cas. En dehors, il y a matériel dans le lobby. Maintenant, sur le plan ministère, Dieu a fait beaucoup. Il y a ceux-là que Dieu a guéri dans Sida. Il y a ceux-là que Dieu a donc à Balissi. Na 6 ans, il y a un ministère, on a d'ici peu. Donc, on a plus de 6 mabala dans cette église. Donc c'est Zamba au Sala. Zamba au Sala. Et les pays voyager. Voire même, j'ai mis ça. Parce qu'il y a un commande à l'hôpital, j'arrive, j'ai pris 6 places. Voilà, merci beaucoup parce que il y a des images ceux qui vont tourner les alliés pour en tout cas, merci beaucoup, papa. Je sais, Motuna ya Mukeka Kezali. Batu ba osala ndeni po ba contacter yo. Est-ce que ceux qui ont besoin à bengisa yo soit to beta na fête, na mariage, na croisade, est-ce que vous êtes dispo? Et puis bah projet d'avenir dans les années. Merci beaucoup. Naza dispo. So mon premièrement, so mon alinga contacter nga. Ayeka kana émission na biso ozana. Aziba coordonner nyo ozana une fois à Lukinga ozonga. Deuxièmement, Naza prêt et disponible pour nous répondre à la convention, séminaire, la production, le voyage, tout. C'est normal parce que je suis artiste, musicien. Et puis, parce que na terre déjà dans l'église,
ba fiche télémaka et tambola ba banderole, je prêche partout. Père, na ndenge ki pasteur. Na te na ndenge ki moyembi. Na yembi, j'ai fait mon salaire sur normal sans problème. Mais ba projet d'avenir est que d'ici église assemblée chrétienne tout va bien comme appelle na poto. Père ce soir d'ici église extension ya église assemblée chrétienne tout va bien et comme appelle na matete. Alors père ce projet d'avenir pour ce qui est art ndé nazobongisa ba clip pour donc komisa album Yasika. Voilà. Voilà vraiment je pense que bandeko to komi vraiment presque na souki émission na biso to yamba ki pasteur Juseka Bongo o azaki moyembi pe lelo nzamba be ya ko musali na nzambe pasteur Juseka Bongo lo bano asuka pour l'émission à lelo vraiment en bref. Merci beaucoup. So be bambote ezali opesi ba yasuka mukula lelo na pesi bandeko nyonso mbote na pesi Malela Dorcas mbote baleki na ngai kuna na Allemagne na pesi leki na ngai so Malela Kamesa mbote bisika bozalaka na bino nyonso bino nde bosala kana nzamba itiza bino bolinga musique na ngai na ndako na bino nzamba pambola bino pour lelo na komela nga na za Juseka Bongo pe na pesi tous les pasteurs mbote na pesi papa Malela Landu mbote maison SCG La Grâce mosala ba Kristo service chrétien La Grâce na pesi bango mbote na kombo na Yesu Masia na pesi na remercier bino pe ba journaliste na pesi papa Salomo tekanza mapambola bino papa aussi Dio Molex zamba pambola yo bisiko zali bandeke bele bisiko zoza leza na papa. Merci beaucoup ndeko Salomo liloba suka parce que émission Sili. En tout cas merci beaucoup liloba suka ezali bo continuer kaka kolanda émission chaîne na bino bo s'abonner belé massivement ezali pona lokumu ya nzambe e bamilimo ezobika pe nzambe akopambola biso na sima ya kolanda émission oyo na pesi mbote na papa na ngai Jean-François kulutu na ngai Jean-François Ifonge. Merci beaucoup ndeko Salomon, merci également na pasteur Juseka Bongo pour la disponibilité na yo pe te remercier vraiment infiniment maison SCG vraiment service chrétien La Grâce papa Malela na Bota Mobimba vraiment merci beaucoup pour notre soutien dans l'émission Ozana. Merci également à notre Bolanda Kibiso vraiment l'émission Lelo toyambaki musali na nzambe Juseka Bongo boyoki ndenga zalaki moyembi ba étape nyonso aleki lelo akomi musali na nzambe pe conseil apesi yo moto za na nzela ya gauche droite tika parce que nzela wana eza nango ba bien éphémère et pas Yesu des bien durable parce que sa bénédiction enrichit et ne s'en fait sur d'aucun chagrin. Merci na bino nyonso na pesi mbote na couple pastoral na pesi vraiment mbote na couple pastoral Stéphane Tankwenda na moi molonga ene mama Evelyne Tumbampoy kuna na Belgique na SCV Anvers vraiment bayaya na ngai nzambe azala na bino vraiment elongo. Merci également na pasteur Miko Bachika na Paris. Merci une fois de plus na papa Malela SCG vraiment oza na problème ndenge na loba qui bien avant oliki ba produire yo numéro oza na ba ya petit écran na bi non bo s'abonner au bengi et puis bo s'abonner pe na chaîne oyo et kozala vraiment la mumingi. Je pense que émission comme na suka pasteur Aosambe la poto clôture donc so pasteur Sisi prière émission pe sili au monanga li soute donc émission comme na suka merci to kutani malasi. OK to bondela le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le créateur de ceux de la terre. Yahvé est ton nom. Na pamboli bandeko nyonso balandi biso na pamboli émission oyo ozana efuluka na pamboli service chrétien La Grâce papa Malela Landu afuluka libote ne mobimba na pamboli ba journaliste na pamboli bandeko balandi ete nkolo Yesu Masia tikete libako malamu ezala na vina bango pote bofonga miranda vina bango mobimba na kombo na Yesu Masia amen amen.